Action. Salut mes loulous, salut mes vrais et aussi William et 2 millions de la presse, moi dans le soirée. On a toujours un émotion à Bino pour la CPD Sabino. La bien à la caméra Moussa ne veut pas se casser la caméra vraiment. Moussa le lengue bossé ma kalolenge et sengeli. La bien à branche et la pour la communiquer un peu koyeba différentes domaines il y a batou le lengue Moussa la Moussa na bango parce que Moussa les azoba mokilozaté il y a des sauts gens, il n'y a pas de seul métier, il y a des sauts gens. Vous avez vraiment awa na maison, il y a un économiste qui est un peu comme ça. Na musala o azosala parce que ba tebele ba koma komona musala ya cabine azosala musala ya mai musala ya kotia verni musala ya boza musala ya zoba mais entre temps komona pe mutabonga lokutela ndako aloko bokola moi sina bana za vraiment na foyer na ye na moto bakera un peu plus tard awa sur le terrain na commune ya Njili précisément dans la quartier 5 to yeko kutana na biso ya mobile. Merci na maman Kilidios la confiance à Pissingai. Merci à l'équipe de Kilidios Elkin. Merci à mon sponsor privé personnel depuis Londres, Richard Moulin de Cathy. Et pourquoi pas à maman Gisèle depuis États-Unis, mais précisément à Texas. Et pourquoi pas à Escobar depuis États-Unis, précisément na Bissika au Binomoko. Et là, je dis directement à moi, cette privé personnel, avec un là pour nous ndeko biso oyo tokomeka un peu kosola na ya biso avantage et ba désavantage ya mosala ola directement ndeko biso. Bonjour. Bonne santé. Santé za malamu. Ok, là vraiment awa ni na maison na yo toye un peu kosola na yo concernant mosala oyo ozosala komono na maison na yo mosala oyo ya koteka ba crédit ya kosunga bato mpona kosunga bato mpona kochange mbongo mosala oyo premièrement otanga ozali diplômé ozali gradué ozali licencié to ndenge nini? natanga naza commercialiste naza D6 mosala okosala yango soza maile tokosanga. Ok, sikoyo mosala oyo depuis obandi mosala oyo ya koteka bacrédit ya kochange bambongo ça fait déjà combien de temps depuis obandi mosala? Bon, là ça fait déjà 2 ans déjà na kosala mosala. Sikoyo na mosala oyo ntango olobi osala déjà 2 ans ezalaki mpona mosala ndenge bamisu babaki non il faut asala kaka na bureau il faut yeka bamona yeke na malette mosala ezalaki te yango bike non na place ovana na ndako esengeli osala ata mwa nini activité na yo moko boye mpona kosunga yo omekela mpe nini nakokonini kosan sortir komo. Non mosala eloko ezopesa mpasi na mboka na biso esaki bato balingi mosala ekutaka ngo na ndako or mosala ekutaka moto esika mosala ntango ozoluka mosala biko sika efi okuta yo na eloko moko oyo osala ntango okuti obongo nde ozwa mosala moko ya bien po bamisala na biso ya mike tosalaka yango ebakisaka biso bamayele baexpérience ya vie eza mpona bongo. Ok, sikoyo ozali parent ozali na mwasi ozali na foyer na yo to comment po ntango olobi ke mosala oyo oza kosunga mpo nini kozan sortir c'est-à-dire que ozali ya mosusu na responsabilité oyo ozosunga o mpe grâce à mosala oyo ozan sortir. Oui, moto nyonso na vie ozala loboti ate fo na baresponsabilité po oza na famille oza na bandeko c'est ça. Ok, sikoyo bato ebele balobaka mosala oyo ya mosusu amoni yo ndenge osala mosala na kosala ntanga na ye te eza nini mosala ya zoba amoi moto akoteka mai eza mosala moko boye ya konéglige siko mpona yo mosala oyo ndenge bato nini balingaka mpene konéglize bato ke mosala ya zoba mosala oyo na kosala te mosala oyo esaka o ndenge nini ntango oyo owaka bato salanga mpasi mosala nyonso ezala bapesi 1000 francs fois ministre ezala bapesi kwa moto akuti kobwaka fulu ezala bapesi pa eloko nyonso ya ndenge mokomamaka te donc mosala nyonso ya mosala kosoba eza te mosala ezopesa yo fiske mwa lipa eza mosala kosoba te mosala nyonso eza très important. Ok,
sikoyo ba avantage nini oyo trouva na kati ya mosala oyo na kuteka ba crédit ya ko changer ba bongo oyo que osali 2 ans tu dois toujours ko persévérer na mosala ba avantage nini ja mosala. Bon, avantage eza premièrement eza mosala oyo na famille na nous pesa nga kilo etangi mwana mobali pa baninga ezopesa nga valeur do eza mosala moko pena na considérant pour eza mosala moko surtout eza basé pe na mathématiques. Ça me rend aussi plus fort na ba mathématiques, l'expérience à vie, c'est ça. OK. Sikoyo lokola ba pona ville kamo nyonso eza ba avantage nango pe ba désavantage nango. Sikoyo ba désavantage ya mosala oyo ezali to exact soki ezali oyebi na biso ba désavantage ya mosala soki eza pe to oyebi exact. Bon, ba désavantage na mosala oyo ebele bespo bayaka ba frappeur bayaka réseau pe ya kokata yo crédit surtout na mambo kama ndenge ekomi donc biso na ba client ezosala benda bika désavantage. OK. Sikoyo soki mutu oyo aza na ndako oyo azilaka ke non nini babenga ngai kaka naza économiste ngai nazali financier ngai nini na sisa na fiscalité na sisa nini na finance na sisa la boye aza toujours à poser à mon salaire bureau conseil vraiment okopesa na bandeko wana nini pe bandeko oyo bazosala mosala nini ya koyibaka ya kokalaka bato ya mosala nini ya mabe conseil nini okopesa. Bon, conseil nga na kopesa bango soki ntango tozotanga boye ntango tozotanga eza bien ntango tozotanga ntango biso totangi ntango tozotanga boye toza na capacité ya kocréer baemploi biso moko ntango oyo otangi ozelaka te obenga na société boye mpo mayele nyonso déjà yango ozwi oza na capacité ya kosala ya koproduire ya kocréer emploi yo moko tozelaka kaka te société ya boye mpo bato nyonso ba milliardaire nyonso na monde soki totali bango basalaka esika moko te krese bango bakrea baemploi na bango donc affaire ezala mbongo makasi kaka biso nde baafrikain tokomprenaka te ozoselaka fozwa mosala bafutaka yo non monde affaire ezala mbongo makasi bandeko ozovanda na ndako folubele okosalaka même si oza otanga ndenge nini luka mayele na yo wana ocréer emploi pour esunga yo, c'est ça. OK. C'est comme message fort pour bandeko oyo vraiment na kelea mususu aye la place que albaka mais quand on peut la que ça va musala moko boye na yeba mais ye musala na yeke sombelanga defisanga kabelanga oyo babengi sopeka et en plus ba oyo surtout c'était là que moto akomi na ye voleur akomi na ye moto nini ya kokanaka batu ya kotiaka batu nini mal à l'aise kosalaka batu mabe conseil vraiment message fort okoki nini kolancer na bandeko wana bazotala yo na micro ya Kelly Jones TV okosala na bango basala nini conseil ni bandeko baza koyiba kokale batu kosala batu mabe makambo ya propreté. Bon, wana conseil na kopesa bango baza bato kokoya biso mpe tozoluka toza bato oyo mpe bazotika mai baleki bango leloko te ezalaki fois ya courage ya koluka ntango ozoluka ntango ozwi sans forme moko ozwi na mokili ozolia yango ezalaka diferana oyo moto apesi oyo tanda apesi na motema bien te oyibi moto ntango oyibi ye motema esalaka mpasi nzambe mapambola yo eza te mais soki sans fois ozwi na mpasi ozolia yango esalaka malamu donc conseil na kopesa bango fo basala n'importe quel mosala bato bazotika ba opie bazotika ba mai bazokumba bapusu baleki bango leloko te donc faut bazwa courage so balongola nano soni balongola na nyonso oyo baza po mbongo na utaki leta koloba mbongo 1000 francs ezali uti wapi ekomamaka te donc faut bazwa courage basala mosala conseil na kopesa bango. OK, merci. Sikoyo mpona motu oyo mpe aza na posa bika non na posa nini nakende un peu aussi sa classe na ngai mais classe na ngai eza bongo totangisa ngai nini aza te ya mosusu akotaki classe ya mosusu bongo yango tokosisile classe eza te tant que ndeko mpe ya mobali tant que ndeko mosusu mpo omona ase découragé ale parce que classe pour commencer classe mais classe moi continuer exact pour bandeko wana pour bandeko. Bon, pour ngai na kopesa conseil na kopesa eza soki classe ke moyen eza te misala mabuku ezali
bato nyonso te baréussisaka na classe eza classe eza passage moko boye il faut oleka kaka mpo ozala na mwa intelligence donc misala maboko eza ebele akoyekola mpe po classe mpe eza na retard tokoyekola mosala moko ya maboko ntango ozokoka mosala ozokotisa mbongo okose rattrape. Merci vraiment pour répondre vraiment à micro na biso ya Kelly Joy, c'est vraiment plaisir pour la biso na élément autobengaka il n'y a pas de sommité, il y a des solutions. Nous sommes dans mon culot, ils ont na batunde ya zobande baza na mokuli oyo. Okolo banini na gouvernement la biso, okolo banini na mokonza mboka, pona likambo oyo etali misala na kati ya ville ya Kinshasa na kati ya RDC la République démocratique du Congo. Bon, moi, na volobaka na mokonza mboka eza faut aluka ba moyen ba créer ba emploi pour la jeune et créer ba emploi mais akoleka pas mutu moko moto apesa akabolaka ba mbongo mais les fiscs a créer ba emploi là c'est vraiment bien. Merci vraiment, voilà qui est toujours branché côtier et c'était votre humble serviteur. Pas d'Ibosso na bino pour la CPL Sabino. Na bagatang non sur beau s'abonner massivement, vous serez jamais aussi. Et merci à maman Kelly Joy depuis Londres et mes équipes techniques Mobimba. Et sans oublier à mon sponsor privé personnel depuis Londres, Yann Chamoulinda, ici qui est déjà mieux et pourquoi pas à Scoba depuis États-Unis d'Amérique. Je vous aime vraiment beaucoup, les amis. Je vous aime beaucoup et quant à moi et je suis William et pourquoi pas à Blaise à vous Mouyaya de Kati depuis France Mobali à Mouine Mobali Mbinga et pourquoi pas à papa René depuis Allemande et je t'aime beaucoup. Quant à moi je vous dis bye bye.